bolandaka Lingala News Magazine ou epesaka information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Babina Sali pour Lingala News, Tangama Solo, boucle, check. Et inaki mabe mokolo ya lelo na siège national ya parti ma part pour le Congo ba salaki matinée politique na quartier général na bango. Pona kolakisa lokumu ya babongisi ya élection ya 2023 MPC na mukuse oye kambami epai na yemoko le président Moïse Mosese Ngoya Junior alobaki na ba militant nyoso boyokani atelema MPC tolobi MPC viva viva MPC viva viva MPC viva 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 le Congo c'est moi le Congo c'est moi elingi koloba nini elingi koloba ete peuple congolais azali na centre ya développement ya mboka na ye yango wana biso MPC lelo tosangani na lancement officiel na biso ya ba matinée politique oyo ezali mpona koteya peuple congolais ezali mpona koinformer peuple congolais ezali mpona koformer peuple congolais tomoni ete bayini ya mboka bazali kotonisa mpe bazali kotambwisa totelemana. Bon, je crois dans 10 minutes, président. Na esengo wana komona sensibilisation ya boy vice-président Jires Koua azangaki maloba te ya liboso nazali na esengo makasi ya komona population et répondre positivement puis massivement na appel ya MPC tant que chargé ya visibilité na mobilisation ya Kinshasa ko sangisa au-delà ya 5 à 6 000 personnes sans kopesa bango polo pe 1000 francs nazali na esengo puis na encourager population ndenge ba comprendre ndenge ba ini ya mboka ba manipulaki bango nani azanga koloba po azwa zéro président ya Kinshasa Chael yepe na ngambu na ye atalisaki na militant boye boyoka bino moko na micro ya Lingala News koyebisa bandeko na Kinshasa ezaki tozosenga na ba jeune ya ville ya Kinshasa ya ba couche nyonso MPC azana posa ya batu oyo basilisi classe na maternelle bakomi ba papa tina ba licencié tala na lokumu ya ba mama présidente Rifini Lifimo atalisi pe boye na lolenge na ye ndenge nini mama koki penza koza na kati ya parti boyoka bino moko na micro ya Lingala News. Matinée mokolo lelo ezalaki mpona ko transmettre na peuple congolais na kinois oyo eza vision ya MPC. Yango moni président national atenaki koyebisa na bakinois o vision na biso otolingi totambola na sima ya mokonzi ya mboka le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Vraiment mutu nyonso oyo ya mayele oyo babengi grand aigle président national Moïse Mosese Ngoya Junior na vision ya chef de l'État alobi boye na vision ya chef de l'État azangaki te mokolo yango kovandisa ba militant na ye mpona koprepare penza malamu mabongisi ya élection ya 2023 boyoka ndenge basololi na micro ya Lingala News. Congolais nyonso azali membre ya MPC ezali moto nyonso oyo azali koprône bien-être ya Congo po ete MPC elakisi ma part pour le Congo oyo nyonso azali koapporte libanga na ye brike na ye mpona kotonga mboka azali membre ya MPC mais puisque mokonzi ya mboka Faci Beto aye na libanga mpona kotonga mboka soki osimbi ye osimbi biso elingi koloba lisusu soki osimbi vision ya mokonzi ya mboka yazali porteur ya vision c'est un héritier lokola biso et vision wana tozali kohérite yango epa sphinx ya limete pe à son âme Etienne Tshisekedi wa Mulumba bilenge papa to mama
parti ya malonga ya kosadere ezande na mapart pour le Congo oyo tobengi MPC na mukuse.